alamusa bongo bibembe na mokankama alinga mwana Afrika lamuka mpona mbongi liboso nakende obenga banananga nayebisa bango lolenge bakotambusa mokili oyo nakela bango elembo oyo ngai nazwa nayebisa bango lolenge bakotambusa mokili oyo natikela bango elembo oyo ngai nazwa na tatange na kolonga papa simo what you say my brother that you do you really need to know that you do. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission Bokoko ya Bayindu. Mbote pe kimia na bino yenge na bandeko nyonso, losako na bandeko na biso na pesi mbote losako na bandeko bazomi kuna na kate Équateur, losako na bino bandeko nyonso ya ba Congo, mbote na bino, mbote na beno, pampanga munu ya Boma pe Matadi Mwanda, pampanga muna Mbanza Ngungu Kimpese, mbote na beno, mbote na bandeko na biso ya Bandundu, bana Kikwiti, mbote na beno, mbote na beno, mbote na bandeko ya Kasai, oto bengi bandeko ya Chikapa, Mbujimaika nanga, moyo wenu, pe amu jambo na bandeko, pe jambo na bandeko na biso ya Katanga, pe bandeko ya Goma Kisangani. Bandeko na biso émission Bokoko Bayindo oyo epesami na ngai ndeko na bino Kongo Alenga mwana ya mfumu Kimbangu. Lelo toye kokutana na émission na biso boyebi ke de retour Bokoko Bayindo. Bandeko mingi balobi ke Kongo Alenga Bokoko Bayindo yango esalaka biso malamu. Toyokaka makambo etali bokoko mongongo na yo wana ya papa Embana yango toyokaka. Yango bandeko na zongeli bino lisusu poti ya solo to solo la masolo na biso na pokwa ya lelo mokolo ya yenga mokolo ya poso bolimbisi. Bandeko na ngai omoni ba photo ezali mibale ya chef spirituel na biso ya église Kimbangise, église des Noirs et Afrique, première église des Noirs, muto akambaka yango ezali bongo son éminence chef spirituel Mokonzi ya Bule, papa Simo Kimbangu Kiangani. Pe papa Paul Kisolokele oyo azali bongo na kati ya Angola, ya azali pe kuna na kati ya Angola. Kasi ya solo polémique monene ezali bato ebele bazali kobeta mabaku pona maloba oyo ya papa na biso chef spirituel oyo ye autaki koloba mikolo witi koleka pona likambo etali lingomba ya église Kimbangise to bandimi biso banso. Yambo te to kota na masolo na biso ya pokwa ya lelo. Bandeko na ngai, bandeko ya Allemagne pe ya Europe mobimba, tozali na agence moko oto bengi agence Fred Pochan Handel. Pochan Handel ezali agence awa na kati ya Allemagne. Oyo ezali kosala fierté na biso bana ya Congo, bana Mangala, bana Angola, pe bana ya Congo Brazzaville, bana Point Noir, na pesi bino mbote. Pochan Handel, agence ya Sir, oyo ezali ki ya solo bandeko soki otie biloko na yo, osali carton na yo kitoko, bandeko na ngai Pochan Handel, obengi ye akoya kozwa carton na yo, pote ya solo yo tinda, boyebe ke bandeko biso to mesana kosalisa ba famille na biso o batikala na mboka ya Congo ezali teke tosalisaka bango ke biso tozali nango to tondi na bomengo kasi ezali pote ya solo tozali na makoki oyo tokoki kosalisa bango yango Pochan Handel agence oyo soko ozali na mutuka na yo olingo tindika otinda mutuka na yo voiture bis ndeko na ngai benga Pochan Handel akoya akozwa mutuka na yo to oye kotika mutuka na yo na agence
bandeko na nga ekokoma kitoko. Soki pe olingi louer conteneur olingo louer yango po charger conteneur na yo, ndeko Poshan Handel azali wana pona kozwa biloko na yo kotia yango ekokoma kitoko. Soki apesi yo conteneur vendredi, lundi na tongo Poshan Handel azali wana ye kozwa conteneur na yo. Donc bandeko na ngai, numéro ya téléphone soki olingo benga Poshan Handel, bo benga bandeko o bozali na ba carton na bino na kati ya Allemagne, bo benga Poshan Handel aza même bandeko o bozali libanda ya Allemagne, ozala mutuka na yo, olingo tindika mutuka na yo, Poshan Handel azali. Donc numéro de téléphone azali plus 49 152 025 177 31 plus 49 152 025 077 ndenge ba français, et puis na souk ezali 31, donc plus 150, donc plus 49 152 025 177 31. Soki bo bengi Poshan Handel ya sir bandeko akoya wana, akoya kosolola pe akozwa biloko na bino ya solo ekokende kitoko na mboka ya Congo pe na Angola na Luanda na Kinshasa pe na Pointe Noire. Toleka na publicité bongo to kota na muzindo ya masolo na biso to bombeli bino na poko ya lelo na likambo etali Église Kimbangise bandeko langa to kosola ngo kitoko. Matondo mingi toleka na publicité. Poshan Handel agence assir. Merci mingi matondo mingi. Agence fret Poshan Handel. Agence Poshan Handel. Bana Allemagne, agence Nabino, agence Poshan Handel. Mobange na agence. Ndeko soko lingo tinda koli na yo, carton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na agence Poshan Handel ya sûr. Même bapine ekokoma kitoko. Agence Poshan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Poshan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence Nabino Poshan Handel. Poshan Handel ye deux fois te bateau ekendaka tango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Poshan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC pe bana ya Angola. Poshan Handel numéro ya téléphone contact ezali plus 49 152 025 177 31 plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Poshan Handel akokoma sur place na ndako na yo pona kozwa koli na yo to mutuka na yo, bapine pe kokoma kitoko. Poshan Handel ya sur tokos. Bon, oyo eza conteneur touti kosala tosilisi na hiver na baneige tosilisi sikoyo conteneur bazozwa yango. Donc masolo yango tosalaka eza Poshan
pochana ndel mubange na shipping le number 1 na Germany donc beti masolo donc ndenge za boye kalate ba leo ba nini donc on nyonso atiaki biloko na ye azala sur na mars déjà première semaine na mois de mars azozwa masolo na ye na kini donc eza babiloko ya deux fois te non boye na boye te biso tozosala tozoloba et puis masolo ezokende voilà de temps à autre bacontener ezobetama oyo mpe alingi batikele contener pochana ndela oyeya mobimba aya atikeli yo contener posala masolo na yo atikeli yo vendredi na pokwa lendi na 8h aye kobenda masolo na yo en tout cas contener ezaka contener ezaka tuba te mais ezalaka nde mosala donc tolaki tosali tolobi torealize yango oyo neti na filme pochana ndela azaka wana mpo ayedaka bino ono ngai kutu batikela nga contener te ngai na oya natikeli yo osali na ye kobenda voilà donc masolo matondo mingi ya solo bandeko na bandi tozongi na masolo na biso oyo tokosolola mokolo ya lelo mbote pe yenge na bino bandeko na ngai ndeko na bino Kongo Alenga oyo nasololaka masolo bomoni nga nalati teni na biso ya bokoko po émission bokoko bayindo bandeko na nga to bandolata kaka boye oyo ezali teni ya émission bokoko bayindo ya solo bandeko na ngai mokili oyo esalami na tata Nzambe nde moto asali mokili to mata to kita bandeko na ngai biloko nyonso tomonaka na mokili moto asali yango ezali tata Nzambe oyo tobengaka nature ezali ekelamu ya tata Nzambe biso nde bakongole tobenge Nzambe bakoko na biso ya bakongo bango babengaki Nzambe ya Pungu Tulendo bandeko na biso ya Équateur bangala bango babengaki Nzakomba bandeko na biso ya Baluba bango babengaki Mvidi Mukulu bandeko ya Katanga pe bandeko ba Swahili bango babengaki ye Mungu Baba to Maweja baekolo na bekolo bazali na ndenge babengelaka ye na kati ya Ghana babenge Miniame bamusu babenge Zambi neti bazambie babenge Zambi bamusu babenge Miniame babenge na bakombe belebe Yawe Nzambe donc yende mutu akeli biloko nyonso tomonaka na mokili oyo etali soko tali likolo ozali komona mapata moi sanza minzoto pe mabele zamba na banyama na bandeke ebale bomoli bambisi wana ezali création ya tata Nzambe ye mutu akrea yango ye mutu asala yango ezali biloko na ye asali ye pe mutu asali biso bato nde tozali komona biso bato nzoto tolataka ezali nzoto na ye soko tali elili na yo na se ya mabele ya moi okomonaki ya solo bakoko na biso balobaki elili ya tata Nzambe yango tomonaka na moi na se ya mabele bokomonaki couleur ya elili ezalaka kaka couleur na biso bayindo yango biso bayindo tolobaka biso batu tokelama liboso pamba te tata Nzambe azali moto moyindo po créer l'homme à notre image. Donc, elili wana tomonaka na se ezali image ya tata Nzambe. Kasi ya solo biloko tomonaka na mokili ba voiture, ba bateau, ba avion, ba biloko ebele ba ampoule, ba biloko tout Nzambe te mutu akeli yango. Kasi biloko ezali kokela yango ezali ya Nzambe. Mais création wana bakoko na biso babimwini Satan.
Satan a créé asali biloko na ye yango tobengaka biloko ya mokili. Tolinga tolinga te biloko wana na mokili ekotikala, ekokufa. Kasi nature ekufaka te. Batu o babotami na 1600 ti lelo mutu moko atombola mosapika na botama na 1600 to na 1700 azati. Bato babotama na 1800 ti lelo ata moko azali te. Mutu azali te. Memi ba nyama, o nyama moko abotamaka na 1700 ou 1800 bandeko na nga azali te. Bango nyonso bakufa. Me banzete etikala. Banyama bakufa, banzete etikala. Mai ekufi te, mai etikali pe na bambisi etikala. Bambisi pe mususu babotamaka na 1600 baza susu te. O tozomona lelo na ba fleuve eza bambisi ya sika. Biso pe batu o babotamaka na 1700 baza susu te. Biso lelo tobotami na ba 1900 tozali korene, tozali bato ya sika. Lobi ta tokoma na ba 3000 ba 2050 tokozalaka lisusu te. Donc mokili ya tata Nzambe, Nzambe nature ezali ya ye. Kasi Satana yende akeli biloko na kati ya mokili ya tata Nzambe, yango abetelaka yango tolo pona kolobake biloko ya mokili ezali ya ngai, mokili ezali ya ngai, mais nature ezali ya ye te. Po Nzambe asala liwa, Satan koka kosala liwa te. Ko défendre liwa koka yango te. Donc bandeko tobanga Nzambe. Matondo mingi ya solo bandeko na ngai lelo tokolobela likambo ya lingomba ya Kimbangiste oyo zalike biso nyonso batu mwindu. Bandeko na ngai biso nyonso batu mwindu tozali bana ya fumu Kimbangu. Tozali ba Kimbangiste. Batu ebele bako comprendre te ke ya solo toza ba Kimbangiste ndenge nini. Mais bandeko na ngai Église Kimbangiste ezali église de Noirs ya liboso na kati ya Afrique mobimba. Première église batu mwindu bakoma kosambela na ndenge na bango. Biso nyonso avant 1960 tous les pays africains bandeko na ngai to bandeka kosambela na lolenge mindele bamemelaki biso bonzambe na bango. Catholique, protestant, armée de Sali, ba église oyo ezalaki na kati Afrique pe Islam. Ezalaki na 4 églises wana oyo ezalaki ko konza bayindo na kati ya mokili Afrika. Kasi na 1959 première église noire papa ozali komona papa Diangenda pena papa Kisolokele bango batu bakene ko bunda ko komisa église Kimbangiste koma pe etonga ya tata Nzambe ndenge moko na ba église mususu ya minene. Yango ngai ndeko na bino konga lenga na felicitaka papa Diangenda kuntima epe na pesaka lukumu mingi na mama Mwilu. Pamba te mama Mwilu oyo akamataki lingomba na bokangami ya papa Simon Kimbangu oyo biso tobengi mfumu Kimbangu. Mama Mwilu ye wana ti na 1959 lingomba esalami apesi yango na mwana ye papa Diangenda. Papa Diangenda ye mutu azalaki premier chef spirituel ya église Kimbangiste. Na mokili bandeko na ngai Nzambe azalaka kaka moko. Ye mutu azali ko contrôler monde po ekelamu ye mutu akeli biloko na ye. Biloko nyonso Nzambe asali etosaka Nzambe. Banzete bakoko balobi banzete etosaka pe Nzambe. Banyama batosaka pe tata Nzambe. Bandeke pe etosaka tata Nzambe. Bambisi pe etosaka pardon tata Nzambe pe na mai. Même mon pépé etosaka tata Nzambe. Biso pe bato totosaka kaka ye yende mutakeli biso. Soki lelo afuli oka
okei na yo. Donc ye azali kaka yende ndenge mope azali na ba mangomba chef spirituel azalaka kaka moko. Ye moto azali kokamba na ba pays tata mokonzi oyo tobengi président de la république azalaka kaka moko, bazalaka mibale te. Église eloko nyonso tu ezala na ba association, ezala na ba fondation, ezala na ba institution nyonso tu ya mboka, directeur to président mokonzi azalaka kaka moko. Biso nyonso bato nyonso boza na kati ya société wana bokotosa mokonzi na bino to PDG to président de la république ya mboka ndenge lelo ezali bongo Faci Félix Tshisekedi Tshilombo. Ye moto azali kodirige bato nyonso na kati ya mokili ya Congo bakotosa ye parce que ye moto azali commandant suprême. Alors église kimbangiste ekambamaki na chef spirituel Papa Diangenda Kutima. Ye moto azalaki chef spirituel et kosalaki intérêt mitango ya kufi Papa Dialungana ye azwi yango. Papa Dialungana tiki biso lelo ekoma mokonzi ya bule Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yende moto azali commandant suprême ya église kimbangiste mokonzi ya bule. Ye moto azali kokamba église kimbangiste. Yende moto azali na masolo nyonso ya lingomba. Batu nyonso baza na se na ye. Ndenge nzambe batu nyonso bato bengi ba angelu biso batu na ba nzete na ba nyama tozali na se na ye. Na se ya tata nzambe. Ya solo bandeko na ngai lelo église kimbangiste tokenda na bayindo. Biso batu mwindu tomoni pasi mingi. Tomoni pasi mingi na kati na mokili. Soko tali lelo mboka na biso mboka ya Congo oyo ezaki royaume boko remarquer ke ya solo royaume Congo esali lelo ba mboka mosusu ezali na ba oyo tomoni ba Amérique du Sud esclavagisme nyonso tu mingi ewute pa na biso lokola ba Amérique du Sud, lokola ba Brésil, lokola ba Haïti. Haïti o bomoni Haïti soko kei kuno komona ke bango kutu ba bombaka te to uta na royaume ya Congo. Kombo ya Kimbangu ezali pe kuna na kati ya na kati ya Haïti. Batu badora Kimbangu bazali na Haïti. Ba yebi kombo wana ezali loko mosusu na Haïti. Ba koko na biso na tango akala Kimbangu azali ko représenter wala kutu Kimbangu na botamité. Mais kombo kaka ya Kimbangu ezali kombo moko oyo ezali ko représenter et pa ba koko na biso makambo mosusu. Kasi ya solo bandeko na ngai boyebi ke biso ba yindo biso ba congolais esclavagisme esalami mingi na région ya ba Congo to bengi Congo central. Biso nde bato oyo tobotami kuna ba descendant ya Congo central ba koko na biso nde batekama mingi. Kasi kaka bandeko ya Congo central bango pe wana bapanzana bakende kosala bandundu bamosusu bakeyeki na bakasai wana tozali kaka bomoko. Lelo mboka na biso la République démocratique du Congo ti tozoki indépendance en tout cas tozali kaka. Kasi ya solo bandeko 1959 nde sika wapi Papa Diangenda ayaki kosala lingomba. Lingomba ya kimbangise ezali lingomba moko oyo en tout cas ba bitumba ebima ebele. Kasi Papa Diangenda metenaki église kimbangiste. Ba papa mpadi ba sima otoko batu ebele ba bima na ligne ya Kimbangu bango tu ba bima batu église kimbangise batu ebele ba mpeva longo uti kwana na kati ba vuvamu ya papa Nkusu ba ne mwanda nsemi batu nyonso tu ba bundude ya Congo bango nyonso tu ba ye na ligne mokonzi ya masolo na bango zali église kimbangise. Donc église kimbangiste
ezali église oyo biso moko ba congolais normalement photo pesaka yango lokumu kasi malheureusement ba congolais to pesaka église na biso lokumu te tozaka fierté na lingomba na biso ba mosusu batiaki kaka ke oh non église Kimbangise ndenge ezali wana bazali ko mélanger yango parce que bato basali église Kimbangise na tendance na bango ba kondana ke église Kimbangise pona Yesu Yesu yete mutatinda Kimbangu c'est vrai bandeko na ngai mais lelo yo tokokenda ngo brutalité église Kimbangise papa c'est moi Kimbangu kiangani akokende te ka mbala moko bo banda lelo ngai na longoli eloko oyo banda lelo Yesu te mutatinda Kimbangu makambo nyonso sili allez après wana siko osani donc makambo nyonso balandaka yango molo malembe donc bandeko wana o bakenda bango pe bakenda kosala ba mangomba na bango mais bakenda pe na tendance na bango mais objectif na bango ezali toujours fumu Kimbangu oto bengi Simon Kimbangu ton vuluzi Kimbangu donc bato na bato bakenda na ba tendance na bango Lingomba église Kimbangise kokufa ya papa de Lungana ya solo bandeko na ngai mutu akomaki mokonzi bule batiaki ezali papa Simo Kimbangu kiangani papa Simo Kimbangu kiangani mokonzi bule chef spirituel ya lingomba na biso ya église Kimbangise ye aboyaki bandeko na yete parce que babotamaki ebele papa ke solokele papa dia Lungana pena papa dia Ngenda ya kamati lingomba bandeko na nyonso basepelite bango wana bakei bake kosala oya bango lingomba na Angola basangani pe kuna na Kinshasa na Mokoto bango bakomi kosangana balingi lisusu kosangana na ndeko na bango te au lieu que bazala ensemble parce que église ndenge na pesi bino ndakisa nzamba za moko président bazalaka mibale te alors ngai ti lelo na mitunaka ba papa Armand ba papa Sami ba papa Paul bango nyonso to wana est-ce que bazo comprendre te makambo ya mokili ndenge tambolaka lelo yo tozali koloba na bino bandeko na ngai papa Simon Kimbangu kiangani chef spirituel ya Lingomba ya église Kimbangise y a se décidé à lobby boy à lobby ke Lingomba na biso ya église Kimbangise ezali kaka na chef spirituel moko tozo kolanda na vidéo po bomona makambo oyo ya lobby pote ya solo bongo to tcha commentaire ngande kona bino tcha commentaire pona bandeko oyo nyusu bokolanda biso na émission oyo donc ya solo bandeko na ngai église Kimbangise ezali kotambusa na papa Simon Kimbangu kiangani kasi ya solo bandeko boyebi ke na mokili makelele ezalaka kaka mokili lokola tozali esika bato basangani ba problème ezangaka te donc papa Simon Kimbangu kiangani bitumba zali nango ezali makasi kasi ya solo bandeko na ngai tokolanda vidéo oyo na bokebi nyonso bolanda yango po bo comprendre que ya solo bitumba oyo ezali entre papa Simon Kimbangu kiangani chef spirituel pe na papa Paul oyo azali bongo kokamba lingomba kuna na kati ya Angola tolanda na bokebi boyoka maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi ya bule oyo alobi na mokili mobimba na bakimbangise nyonso baza na mokili pe ba congolais nyonso o bazali kolanda ba image wana pe ba vidéo wana tolanda na bokebi. On se retrouve après. Merci. Merci. Na komba Muito tata obrigado. mwana pe tata Molimo Santo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Solo ezali se solo. A verdade sempre será a Na verdade. lokuta te. Não podemos omitir nem mentir. Église Kimbangise ezali moko. A igreja quimbanguista somente é uma. Tolobi boye. Estamos a dizer o seguinte: Ba papa bazalaki bango misato. os papais eram os três.
Papa Kisolokele, Papa Kisolokel, Papa de Alungana, Papa de Alungana, Papa de Angenda Kuntima, Papa de Angenda Kuntima. Bazaki Misatu, Eram os três, Mukonzi Azalaki kaka moko. o chefe somente era Chef spirituel Azalaki Papa de Angenda O Kuntima. chefe espiritual e representante legal era o Papa de Azalaki Angenda ye Kuntima. moko. Era o único. Kasi na Bukonzi na ye, Na sua chefia, ba representant também havia representações. Okola Mukonzi ya munene. Yende representant kuna na Angola. Conforme o presidente do colégio da igreja que Banguista em Angola, o reverendo Daniel. Yazala chef spirituel kuna. Paulo de Buia não lhe conhecemos Église Kimbangiste. como chefe espiritual da igreja que Banguista em Isso Angola. Tolobi Boye. Nós estamos a dizer o seguinte: L'État governo apesa bango nzela po ete bakende kosala na kombo mosusu me oyo ya biso te biso ndenge toyebeli para que possa lhes dar uma outra personalidade jurídica. wana na bango ekomi lokola kimukonzi ya masango Como se fosse bango milho, nyonso mandefu na mandefu cada tem barba. oyo mokonzi ayebanaka O chefe deve ser conhecido, é o kasi fulano. oyo ya bango ya masango ya bango nyonso bakonzi Todos serem chefes espirituais. ezalaka te mbala Isso não liboso existe. tomona yango epai na bango merci. matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso ya émission bokoko ya bayindo na bandi bandeko tolandi papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule et je sali mbote papa Simon Kimbangu Kiangani sika azali vraiment na bandi bandeko na ngai bato ebele bazali kobeta mabaku kasi ya solo bandeko ngala koyebisa bino boye catholique ekabwana na protestant soki botali église catholique botali église protestant bokomona ke bazalaka na bango so na problème te parce que protestant ewuti na kati ya catholique mais catholique azwi linie na ye mpe asalela makambo na ndenge na ye parce que église catholique epekisaka mpe ye ke amema nkombo na bango te et puis asala makambo na ndenge na ye na ndenge na bango te yango protestant bango mpe bakenda na linie na bango basalaka makambo na ndenge na bango me bango nyonso basambelaka Yesu Masiya Jésus Christ. Soki otali na mokili viva la musique ya papa Wemba Lekuru yaka que son âme repose en paix. Otali Victor Eleison ya King Kesere Meneya mutu wa zamani que son âme repose en paix. Bandeko na ngai tango Victor esalamaki boko remarqué que kombo bapesaki Victor Eleison donc viva la musique Victoria Eleison. Victoria ekendaki ne betelika ya tendance ya viva la musique mais bakendaki na ligne na makambo na bango ya Victoria na ndenge na bango biso moko bandeko na ngai ndeko na bino shora de sulanga na kombo bayebi ngai na yolo tosalaka orchestre moko ta tozokola Sentiment Dallas ezalaki na yolo nord alors sanganaki na yolo sud tango ekabwani bana ya yolo sud biso bana yolo sud po naza mwana gal naza pe mwana yolo sud biso bana yolo sud tomonaki ke tosala pe orchestre na biso orchestre wana bandeko ya Sentiment Dallas ta topesaki pe kombo Sentiment Dallas tina sa bango baportaki biso plainte balobi ke ya solo toboyi te bosala orchestre na bino mais kombo ya Sentiment Dallas ezali ya biso bana yolo nord bandeko tozalaki obligé ti tokendaki kosamba ti na kalamu tokendaki ti na mabanga na tribunal na nini na biso wana tokendaki kosamba wana suka nango tomonaki kaka ke fo tolonga mpo ba autorité balobi na biso fo bolongola kombo wana tolongolaki kombo ya Sentiment Dallas ali totiki yango kaka international
tina sa. Donc bandeko nyonso ya bana nyonso ya yolo na pesi mbote na fiando fiando le fian mukubwa oyo azalaki bongo fondateur ya international tina sa. Mbote na yo fiando pe mbote na ndungu ndala drumer na biso oyo asalelanga mpe nzembo kitoko shora de sulanga. Donc bandeko na ngai wenge panzana jibe piana na wera son wera ke ko sala maison mère wenge maison mère. Donc lelo papa Simon Kimbangu Kiangani asengi na ba autorité ya bangolais papa Paul Kisolokele. Donc papa Paul a longola kombo ya église kimbangiste. Et là teli na bango pe ba changer yango po basala oya bango pe lingomba na ndenge na bango. Bandeko babeti mabaku. Balobi non, mais papa Simon Kimbangu Kiangani ye mukonza bule pourquoi zali koloba boye et sala makate bona boye bandimi siko wana bakosala ndenge nini bandimi mais bandeko na ngai depuis 2003 ou 2004 papa Simon Kimbangu Kiangani mukonza bule abetaki mbela asengi na bandimi nyonso ya 26 égale 1 oyo bakenda alobi na bango pendant 10 ans ngai nazali na problème ya baleki na ngai te. Nazali na problème ya baleki na ngai te. Nazali na problème ya bandimité. Ndeko nyonso oyo amoni akoki kozonga na lingomba azonga na lingomba azongela malongi po akula ezali mibeko ya lingomba. Lingomba mutu epesi mibeko wana. Ndeko wana nyonso soko amonika akoki na ye kozonga bandeko mosusu bazaki na mitema malamu bazongaki na bango. Papa Simon Kimbangu Kiangani akanga bato te. De 2003 à 2013 10 ans wana nyonso. Mais bato pe bazongaki bazalaki. Lelo yo soki papa Paul amoniki ya solo yi akozonga na ye lisusu te na bandimi oyo bakozonga lisusu te alors mpona makelele ezala lisusu te lokola aza na Angola bandeko na esprit ya malamu papa Simon Kimbangu Kiangani atie desordre te kasi apesi linie na ndenge église etambolaka mibeko ezali bongo ndenge na monisi bino ki catholique asala yango protestant akoma libre akoma kodépendre na ndenge na ye bango nyonso basambelaka Yesu kasi ya solo bandeko na ngai basalaka na linie na makambo na bango. Viva la muzika Victor asalaki emene asalaki Victoria bazali kobeta kaka toujours rumba na rythme ya viva la muzika mais bakendaki na linie na bango na bilateli na bango na baje na bango. Tina sa ekoma mpe kobeta na ndenge na bango. Donc mokili etamboli ndenge wana. Lelo yo papa na biso Paul Kisolokele, papa Paul en tout cas bandimi nyonso tu ya 26 égale 1 soki bozana motema oyo ke ya solo bozana posa ya kosangana ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani asengaka soki bozana bolingo wana boya kobondela. Boya kosenga bolimbisi pote ya solo bozonga na nzela ya linie na nzela oyo pamba te nzela mosusu ezali te ezali ka nkamba. Nzela mosusu ezali te. Tous les bakimbangis c'est tous les batu nyonso o bazali kolobela fumu Kimbangu ezala ne mwanda ntsemi ezala papa Nkusu Nzala Mpanda ezala ba messager ezala papa Atoli même papa Nzuzi lelo tozali na ndeko na biso Chikeva bandeko nyonso bazali kolanda église de Noir o bazali kolobela mfumu Kimbangu to mvuluzi Kimbangu bandeko na ngai
souci na bango ezalaka toujours nkamba mboka ya mfumu Kimbangu. Bango nyonso balobelaka kaka nzela mutu moko Kimbangu. Alors lelo soko okei na nkamba mutu azali kokamba yango ezali Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc bandeko na ngai vraiment na bandi na kolanda video oyo ndenge mokonzi ya bula ote oloba nazali komona esika moko te oyo papa na biso Simon Kimbangu Kiangani abeti mabaku na makambo etali lingomba oyo auti kolobela. Donc bandeko na ngai vraiment en tout cas ngai atake mwana mfumu Kimbangu na respect nyonso tu na bobangi nzambe en tout cas naza komona eloko moko ya mabe alobi wana ezali te. Boyebi ke soki ye moko azwi courage ya koloba maloba oyo alobi ezali mpona kolakisa ke ewuti na source pamba te soki alobi atia porte parole aloba yango to mutu moko aloba yango to papa Zako bato mingi banga babeta mabaku yango esengeli ye moko mokonzi ya bule abimisa maloba oyo pote ya solo moto nyonso ntango aza kotala video aza komona ki ya solo mokonzi ya bule ye moko moto alobi ke atiki papa Paul azala na liberté ya kosala lingomba na ye kaka na ngola kuna akoki kochange kombo apesa yango kombo mosusu me bandimi ya église ya Kimbangiso ya 26 égale 1 papa pekisi balata lisusu teni ya vert blanc te papa pekisi bango me soki bazwi linie ya kosambela na ndenge na bango na ndenge ka ya Kimbangu eza problème te papa pekisi bango te bako sambela ka fumu Kimbangu eza problème te mais il faut différencier zala entre 3 égale 1 na 26 égale 1 église catholique na église protestant. Catholique bazana ba couleur ya banzambala na bango balataka bazana ndenge ya babatemi na bango bapesaka bazana ndenge basalelaka ba catholique basango babalaka te na protestant basango na bango babalaka. Donc c'est différent. Donc église Kimbangise alingi asala différence wana. Alors ceux qui bango baza kolinga yango te en tout cas ekokoma makambo ya l'état. C'est vrai. Ekokoma makambo ya l'état to éviter kosuka ndenge de autorité Angola il faut bazwa ba précaution mususu ya koyeba ndenge nini ya kosolana papa Paul po s'engager na makambo mususu na ndenge azali kotambusa lingomba ya 26 égale 1 ou bango nyonso bakende kofukamela mokonzi ya bule po lokola azali kaka ye moko tomonaka papa Paul ye moko bazali kolobake wana azali ya na biso tokoki kokabona te ale bozonga bokende kofukamela ye bosenga pardon pote ya solo makambo nyonso ekende na liboso biso bana Congo biso bandimi oyo tozolanda matambe ya mfumu Kimbangu pe mokonzi na biso abule papa Simon Kimbangu Kiangani biso toza kolanda nzela maloba na ye yango tozali kosenga siloga mosusu ezalaka na lingomba te ezali bolingo mibeko na misala papa Paul ezala misala ya kitoko vraiment en tout cas toyebi te mpona ni bolingo ezali te zongana na bandeko na yo zongana na bandeko na yo papa Simon Kimbangu Kiangani apesi ouverture pendant 10 ans. Alors ti lelo tondimi te ke papa Simon Kimbangu Kiangani soki lelo bandeko na ye nyonso tu papa Arma bango nyonso tu na papa Sami papa Rigen bango nyonso soki lelo baye po babondela papa Simon Kimbangu Kiangani na ndimi te akoboya pamba te nzambe ata moto asali mabe ya ndenge nini nzambe aboyaka ye te nzambe azali kati ya bana na ye. Donc bandeko na ngai mawa mingi en tout cas tokomi na biso na suka toleka na loyembo ya suka pote ya solo tozali kala prophète moko oyo tobengi Fumu Kimbangu babengi prophète biso bayindo biso bana Congo tobengaka nzambe na biso. Nzambe na biso toleka na loyembo bongo sima tokosukisa masolo na biso twenda Ras Matomina Sebrino.
lelo toza na solution nini ye tobanda pasi nango bebe tokoli nango kokufa kutu nyama na zamba te mpona ngai na boyi kozala na nsima ya oyo nde ya Babilone nalobi twendo yo Kimbangu ya ninde prophet Afrika Sima udoko Simo ya mpadi Lumumba ya ni mwana koko Mandela ku South Africa Mama kutite atanda komoko bosalite 27 ans na boloko na bimi yeah 27 ans nga Mandela na lubwaku cravate suka na momololo 27 ans na boloko na bimi boye mandenge ya kota musaka Kongo boye mandenge ya kota musaka Afri sombile kisengelanga mapamboli balobe kuyaka na moto oyo ezali evangisaka bien yo zikrapa totiena kingo ndeko responsabilité ya nzoto na yo epeple eza kokufa bato baza kokufa oyo baingénieur batondi na mboka bazosala te oyo bato batondi na mboka avant osala kozala receveur de chauffeur et tous les mano na kati ya bageto réponse na bino bopesanga nini message ekomi matondo mingi bandeko pe balandi nyonso tokomi na suka na masolo na biso bandeko na ngai agence eza kaka moko agence fret Pochan Handel agence ya kitoko oyo ezali awa na kati ya Allemagne numéro 1 oyo asali fierté ya biso bayindo bato mangala awa na kati ya Allemagne Pochan Handel agence oyo okoko sala carton na yo ndenge okangi carton na yo ndenge pe ekokoma okangi basani na yo ya mbele olingi bouger te epasuka te ndenge okangi basani ya mbele na yo ndenge obongisi basani na yo ndenge pe bandeko na yo bakozongo na Congo Pochan Handel sireleka donc soko okangi pena ba carton na yo tie biloko bilamba ndeko ndenge otie yango ndenge bakozwa chez Pochan Handel ya sir meka yo moko omona oza na mutuka na yo ndeko na ngai olingo tinda mutuka
chez Pochane Andel voiture na yo ekokoma kitoko ndenge okangi biloko na yo na kati ya voiture ndenge pe ekokoma. Donc Pochane Andel olingo louer conteneur bandeko bwana bambongo boluka ba conteneur Aimé Voka bato boluka ba conteneur mère na biso mama Adèle na Cologne bambota trop bato baluka ba conteneur toujours chez Pochane Andel pambate bayebi ke kuna yasir soko tie biloko na yo conteneur ne kokoma kitoko ye aye kotikelo conteneur vendredi lundi na tongo bandeko na ngai conteneur na yo ekei aye kozwa yango atiki vendredi lundi aye kozwa yango deux fois te Pochane Andel suka na masolo numéro de téléphone bandeko solo ngo benga ye plus 49 152 025 177 31 plus 49 152 025 177 31. Même bandeko oyo bozali libanda ya Allemagne, bandeko ya Belgique, bandeko ya France, o conteneur, olingo sala conteneur na yo bandeko benga Pochane Andel akoya. En tout cas, okosala conteneur na yo, conteneur na yo kokoma kitoko. Donc bandeko na ngai bo benga na numéro wana na pesi bino chez Pochane Andel na bandi bino momoni vraiment na kati ya vidéo ndenge ye moko pazali koloba. Donc chez Pochane Andel vraiment agence fret oyo en tout cas assure ngai moko na sala salango en tout cas deux fois te ndeko na ngai soki kongo alenga ye koloba boye yebaki ke masolo kitoko chez Pochane Andel. Merci bandeko tokomi na suka masolo na biso na banzi bandeko toyaki kobetela bino masolo oyo na émission bokoko bayindo de retour bandeko mingi bokomeli ngai nazongisa masolo oyo tozongeli yango tokobanda koyela bino makambo ebele pe oyo kolobama mpona likambo etali bakoko pe bokoko na biso. Donc bandeko na ngai résumé ezali ke papa Simon Kimbangu Kiangani asengi na Angola République d'Angola asengi bongo na ba autorité ya Angola donc président ya Angola oyo azali kuna João João Lorenzo asengi pe na ba autorité nyonso oyo bazali na Angola bameka koluka ko modifier statut ya papa Paul Kisolokele pambate ya solo azali illégal na kati ya Angola bazali ko reconnaître yete tant que église kimbangiste yango asengi église kimbangiste ezaka moko direction yango ezali na Nkamba bato nyonso to dépendaka kaka na Nkamba biso nyonso bandimi tozali kaka bana ya Simon Kimbangu Kiangani yango asengi baluka kombo na bango bapesa na église na bango pe baluka elateli na bango po tozala différence tozala différent tango bato bazali komona bazali koyeba ke oyo ezali église ya papa Paul oyo ezali église ya Simon Kimbangu Kiangani différence wana fe ezala c'est ça yango papa Simon Kimbangu Kiangani alingi soki bandeko oyo bandimi bazali na Angola bamoni ki ya solo likambo wana etouche bango balingi bazonga na bango ndeko toyaka na lingomba mpona mutu te yo moko yaka mpona kolendisa motema na yo ngai nalobaka eloko wana nazalaka clair ngai nayaka kosambela na église kimbangise mpona lendisa molimo na ngai yango nasambelaka Fumu Kimbangu nasambelaka Simon Kimbangu Kiangani donc ngai nayaka na nzela wana pote ya solo mpona molimo na ngai kasi nayaka mpona baindividu te oyo mokonzi abula alobi ezali règlement ya lingomba etambolaka bongo ndenge napesi bilo bandakisa awa ezali bongo soki papa Paul akolanda yango soki akotosa mibeko ya maloba wana ekozala malamu soki atosi te un jour ekokreele kaka problème tolinga te pamba te lingomba ezali direction ezali na Nkamba catholique Vatican muta desidaki na baprotestant batika église wana batika yango ba changer kombo na bango baluka kombo na bango yango Martin Luther oya allemand
oyo asalaka protestant ye moko achangeaki kombo apesi yango protestant bato baprotestaki na église catholique. C'est ça. Donc bato 26 égale 1. Donc toyebi te eloko nini oyo ekosala bino motema pasi bo changer kombo te. Merci mingi na bandeko nyonso oyo bokolanda video oyo bo partager yango. Nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana Fumuki Mbangu oyo ayelaka bino kama masolo ya bokoko. Merci mingi botika la malamu. Partagez video pe bo s'abonner na Kongo Alenga TV ekozale sengo. Ndeko otali video o partager le moninga pe moninga ayoka makambo oyo ezali koleka na lingomba na biso ya Kimbangisi. Nzamba pambola bino bandeko nyonso Kimbangisi na pesi bino mbote mingi esika bozali. Nzamba pambola bino boyebeki ya solo Église Kimbangisi ezali kosala fierté makasi na mokili. Fanfare oyo bamindele ti lelo bazali kolula bazali kosepela na ngo ti lelo balobeki ya solo bango pe bayindo oyo bazali bongo na États-Unis balobi babongisela bango déjà mwa mabele na bango po baya kotonga. Donc bandeko langa Église Kimbangisi ezali kosala fierté na biso bayindo. Fanfare Kimbangisi comportement ya kata lingomba soko koti okomona tala na elateli papa Diangenda chapeau na musala kitoko papa Simo Kimbangu Kiangani azali kosala continuité ya papa Diangenda vraiment tozali na sengo. Bande kwa 26 égale 1 bozonga na bino lingomba azali ouverte papa Simo Kimbangu Kiangani akoyamba bino na boboto na kitoko pe na sengo. Bozonga la malongi bokula bokozonga na bino ka bato biso nyonso tu tozali kaka bato basentelema bazonga batelemaka bato nyonso tu bakendaka o bazongaka bayambaka bango na boto. Tala elateli tala fierté ya lingomba bandeko langa o mindele balobiki ya solo bato yo bazali deux fois te. Chapeau na bana faki pe chapeau na bamapinga ya papa Simo Kimbangu Kiangani oto bengi ba surveillant. Merci mingi Nzamba pambola bino tokutani bongo mbala sima nde tokosola susu masolo asika na kati na biso bana Congo. Nzamba pambola bino ezaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana papa Simo Kimbangu Kiangani pe mwana Fumuki Mbangu. Ingeta. Alamusa bongo bidembe na mokankama alinga mwana Afrika lamuka mpona pongi liboso nakende kobenga banananga nayebisa bango lolenge bakotambusa